Oza. Olali. C'est bon, casse. C'est bon. Là, non. Non, bien, on mon casse. Ça va 10h, 11h. Là, non. Yamona sepela pena yo, po sepela kananga yo. Olingo ya motema, oyo ya motema, bolingo ya motema. Esika ya kopema, nzela ya kobila, nasepela kana yo. Yes, et puis la bien je dors. Voilà la boy. Bon, 3 jours. Moi c'est un âne. Yo pesa ngimbo na nani? Mbongo ya doto pesa nginani? Bando pesa de soko ya fiança itile loyo. Ole baba kama 3 jours. Quand même famille na bino yebinga ko bala chali. To yebi yo. Na boyo ko sala kwa mujo sa sala ka asali ba n'importe quoi et puis na famille. Bo so bo belinga mon. Maman, j'ai fait ce problème. Une chose vraiment et ils ont été dans mon thème. Là, je comprends le thème. Donc, vous les femmes, vous raisonnez comme vous pissez. Donc, au souba, ma chou, les os soukaka, les autres tobolaka, ma belle, les os soukaka awana. Vous nous n'avons pas cité. La zone bango na tina. Olivia, aya awa, aya na nuna ordre na ngate. Ngaboya ka Olivia ya. Mais aya na yo, amema Olivia, aya na ndaku na ngate. Sans pour autant qu'on appelle ça ordre. Olivia, et puis elle a 13 ans. Alors qu'il nous sokola, azu suis à nati, il a tolo, le pendeno so wana oya poil na yona libanda. Pas excité. Oui. Ah, nga erna lobaka, ya miso mo dans le coin nga no lobama. Est-ce que le jour yo lobaka wa, nga na vanda ka kimia, obitina na vanda kimia. C'est parce que nazala ki na kana yo. Olivia, nga nazo kota nazala chambre na uti ko sukola. Na lati kaka boxer na wana zo na. Kaka ndenge na zo la. Anyamo na nga mutakala. Quoi? Asa Olivia ngo. Non. Bufte pardon nga no beta. Pardon. Pardon, nga no na bien. Nga no beta puis no benga ne OK. Obeti awa te banda. Mais t'es awa ka. Il faut la beta awa. Non, écoute chérie. Omoni, nga no loba bongo bino bongo nga no loba ngape. Non, on va bien. Moi, les problèmes à mes années. Je ne supporte plus Olivia na katia na kuna. Oui. Yo komina nga fa makama. Et tu ka ya mise. OK. Devoir na yo les années. On atayo zu Olivia bekani ye na ndakwa. Ngai mnakonanga ko faire bouche bée. Bras croisés. Yo faut que ngata nga monde na ko beto Olivia et puis na bimisie. Et puis il faut na tuna yé. Alukaka nini et pas na yo. Asali anniversaire na tongo kwa asali. Abeta ni ngamwa na tala siko. Tala. Obedi bon ami. 3 jours à ça on a coupé 3 jours. Na évité a outi ata basula masanga. C'est là. Ndeni yo yebite 3 jours là. Ah, moi na lala ta awa na 3 jours nini yo mona écoute.
Oh. Au Moninga, je suis le centre d'ordonnancement ici. Hein? Zelanam, yo na sosongela pe yo. Zelanam, na yebisa yo nini po na ye. Avant abima moindre déplacement, il faut tout nanga. Monsieur Yaga, Yaga non, Yaga, tellement. Yo, papa. Soko. Non. Soko, tu vois maintenant? Monsieur, désormais, avant coûte un aïe, il faut reverser d'autres. À partir de l'eau. Et puis, il n'y a pas d'anga. Vous savez là? Allez, prends la porte. Vite. Prends la porte ou je vais me fâcher tout. Tu dis, c'est quoi? C'est quoi? Nabi nous me demande. Tais-toi. Tellement, jusqu'à 3. Tellement. 2, 3. Nazo zelo nanda kusako. Parfait. Tu vois maintenant. Omoni makamagulu kila kanga. Ya yuko no go bebisa yanga po ngo ya ko bebisa nga libala. Pardon. Do ka faire bien mais pas calme. Monseigneur, moi moi. Chaque encore ici. Donc, on est là, on peut retrouver normal. Na H, nous, maman, polo boy. Bah, on bête, on a balabala, et pas mon bali, mort, soi-disant fiancé, na yo, retrouve normal. Mais bon, le colo biloko kutu Olivia, on s'est comporté pour été. Mais sache bien que l'avenir nous donnera raison, franchement. Après, on va que au moins. T'es notamment battu na raté. Comment tu as ça ma camé? Ensemble on coupe aux autres tout naïe. Eh, mais tu peux accepter. Ya mise en wazana wa. Yoka, mise nazo qui pété. Pour mise nazo comprendre. Il y a on a dit vous les femmes, vous raisonnez comme vous pissez. Mise nazo raisonner quand on qui ont suba, ce qui voilà. Yo. Ya mise en wazana. Eh, non. Quand on a coupé, au moins yo, batiki no. Na mona oza batiki mo masculin. Et puis oza mutu moko oza ba décision boy le roi mi bale. Mais au monde na zado na komita na kanda moko sona monyo live na ko lié ya ta ko lié mo pesi. Combien était babé ngondo? Combien était? Tout le monde sangate. Non, moni makamde ezaka kake au juillet au bimisi ko tout n'est pas le retour. Da atia sous likolo. Ah. Oui. Ngana ozima. Au monde na zabo no kiende te na vanja na ozima. Soko na ye, ko tout n'était yo ça l'action. Et puis na ko récompensation déjà. Nous avons récompensation bien avant parce que na boyi, hein? On salue moi makambu. Bon, jeter na simato et l'autre c'est nga na pesa hotel. Tu prends quoi? Dans ça une action comme ça yo récompenser nga. OK. Ben na nyoso on a lobby yo retenir né. On a retenir et ça vraiment na tuna yé Olive. Oui, c'est meki. Na tuna yé Olive aluka ka nini na nzoto la concert. Oh! Nyonso Rosina ngai na bana ko bengo na téléphone to kutana. Na ça na ba problème to solo là. Ozoya te. Mais ba maman na ba sakani na ngako hotel. Jusqu'à aller couper sa moine année à moi si babi na ngasi ya massage wana ezala kaka pona bana mibali mwana mo cité na kene même kotika gia pamba balingi te babi photo ça beaucoup ko esenga botosi nzoka nde bazaki na barrière pensée mwana ola masegi akekuna kende ko sisegi ko sekate Rosina mona no miss makasa modèle a boete mama na mkwayaki afanda ikaka isikanga na fandi ngabe na fandi wana isika yo fandi wana ti mama o matama sozo seke kota kate ya kotsa o zelo soko ngeko masonge loko ya ngabo ye abendaka misu nyoso to akomisaka loko antiyezi parti nyoso to ya nzoto o yozo na posa edenda saba simba ngo ya salisa suzi nazaki misu nyoso to daki o fonga magisi na ibite potom de bomio misu oto nini nazalaki naïf comme tu n'as pas l'idée et lobi na ngata bealiala motema ikanza copine nanga moza na France abisuzi yango yo na kasa misu makasa ozaka nango ba aveugle ki yo to nini
maman fait ses enfants. Tu vois que bien raison. Maman, envoûtement. Là, il y a la donc aïe très bien, mais na comprendre des nous sans problème, éviter ce qui va problème comme de tindra beaucoup mal à niveau. Rosinga na on y bâti o apesa qui ora tomber. Envoûta qui et d'abord il y a comme envoûtement on a fait la stratégie. Rosi. Nous avons sorti mal na komika miso elala jusqu'à ce que moi na comité na niveau ya ko on a kinda aveugle na c'est un problème na yo ko ça le bongo. Mais qui soit qui ko nganga ikende déjà héros c'est quand makambo no si on ko ça pour baba tozo na biso poto tozo na poto en tout cas ozo na positionner kana position o ce qu'on a sala ya boni boni na ede nzambe to kutana kite ya mwana sala kiyo oza na makambo na nyoso to yali kamba ko ede nzambe te kambo ya kuzalaka na ba stratégie ebele mama te foti ka makambo na o comme titi omoninga na okima yo ezala te te tika mwa makasi no sala mama ezala ngana yo je somba na mbongo na yo nandima te eza mama tala omoni mwa makasi bakobeta yo yusi minu yo okobota soki mpe mbasu moto abela maladi ne soki nini yo kokende kota oyebi ke batilaki soki nalinga ya facile na moliere mpe lisusu ebebi mama kopi na yo ebebi garçon oyo tekaki minu epuis minu yango ozotobola na nini sete mama oyebi sete ezala nini sete infection tala litama mwa mobali wana moliere etelemi epa na bango nga na kimi na mosika baola tala mwana mama na devie naboyi balapide ngai batangi kombo na nde bayebi te me bazoya moliere mama moliere kopelisaka moto te bajimisaka moto jimisaka moto te mama bayebi oyebaka ke kamera ya moliere ezoya baolakisa na tv ngai te bongo ngai naza na témoignage te ntango sivi confection leke lycée makonda yaka awa ngai nasungaka ye mino te nonde tika nano makambo wana peti bongo opise otiki ya association des malfaiteurs donc mama na mwana ebike mama yo amuyibi ngai oui c'est pour na kisi na bino ezali kiti vanda nakovanda te yo ebi baisha mama no mama malembe nini mama nalandi yo na moliere njo kozalaka no moyibi nga avala bima yokanani ma chérie bakangaka te likambo nyonso basololaka likamni basololaka ndeko nanga bani bakate likolo mpo na mama mama na yo basololakaka boni mama oza lokuta nayoki te ya basango no na veni yango mba bayebi wi oya moyibi wi mama na oke susu esika oyo ngai namoni suzi olongwe poto bati nyonso tuna poto batindi yo bayebisi yo keri yana Kinshasa aiza mabele na mboka bato na poto bayebi na bango te tongotosala ngo nde surprise okozonga bongo te surprise na bino nde bokondisaki yango okutela nga te yazaki 1000 solution ya lokuta nakokende esika epai bongo te nga moko nde naza wana nga nakende yango epai te naopeso ni kisi naopeso ni tonga nini naopeso te ya bongo koadopte bana oyo mosala ngo nini koadopte bana na hôpital bafaser baobota baorfele bazoya na bana elolenge pourquoi pas adoption lisusu ozi wana ezaka beshego milai lisusu nani gi asia baye na ye nga mpe nasina baye na nga tozonga na biso kaka besheno wana yozoluka kokenda ngo wapi na memo na maison communale otre na memo liboso ya na nini siko adoption wana esengaka mikanda esengaka makambo ebele kokota badiro kobima oza na ngai je sais pas chez vous ici ça se passe comment maman mais pas na biso kuna na poto eza blague te chez nous ici kokota badiro ebele puis ça prend beaucoup de temps procédure wana chez nous aussi existera pe mais procédure wana pa na ngai existera te entrée gauche droite par-ci par-là non nga nakenda na nkana ndenge mo eza simple comment ça ma chérie yo ebinga mosala salaka wana ngana famisa oui ye toza tala na baka bafazer bazoya bazobuta bana ane loko olesa mwana te tala bana moi je vais aller adopter mon fazer aboti non peso ya fazer aboti non ndoyo nini ma chérie ka te bon ma to fazer aboti ne longa mwana ko tanga ko mwana fazer makila a pas de problème ka mo boye ya nane mais c'est ça la confiance tanga bana baza donc on ne babaka
cantine à bana baza ebele ma chérie okovanda boye te ngo babilo mosusu grâce esalamaka peut-être oto mosusu ko adopte ndenge obokolela mwana na nzambe akosala ngolu bana bana bango ebele pardon ya mingi solution ya kisi nga na mingi solution ya bana ya fazer ndete ma chérie nakopesa ya fazer nayebi yo te yo mwasi lolendo mwasi fier mwasi lokumu mais du moins yebaki etuluku ya bana baza nayebi tolingi combien 4 5 olibo mapasa nazotala likolo na tai na se natali nsima nazongi motu nazocomprendre mwa mokele pourquoi situation oyo nozana mais sur une solution sur oyebi yango Rosie longue histoire donc kaka na procédure oyo ya adoption oyo lobi c'est mieux wana ezango facile nameka kosolola nagi encore une tâche très difficile mpona babiloko oyo opesinga bitiatia baposa bitabe banini donc epolisi ye likolo infection peti eloko moko na koyebisa yo te soko moto azosunga moto yo ozala obe na kondima kimia na kondima omoni te soko kimia eza te mo obika na ebike yo oza ndoki ndokani okoti na misala mabe na misala mama akopesanga mbongo nga leo na okende te nazwa diplome ngai nazwa diplome na mosala oyo bopesanga mbongo mbongo nini kisi bozwaki to bozwaki te olingi nasambusa nana benyomo babayeba bino eboza miyibi likambo nyonso soko okei boye yotiataka mponga naza mene omoni te soko nazwaki mokanda te nalingaki namona te mosala nayebi te oyebi mpe mosala ngai naliaka na nini tuna bato ya lopango oyo ngai naza misolution kasi soko moto azala na bilakeli mabe topeki ndoki famille makambo mosusu aza famille famille ekoti bato olandaka ye otalinga bika moya bika oyo bamemi bino na moliere oyo bakoya kokanga ya mpamba nazama na mokanda nazama mokanda ya leta pardon yodie ngai nazoya kotala nakokende te mama opesanga mbongo wana otokoma ntina leta makambo leta ezana te azawapi nazotika yo sulia yo dozeti petit die na yo likambo eza wana te eza ye moko namoni te baluka baprofete mpo eza makambo ya molili mama bike bino bwa miyibi na mama ya mwana kosaka kwe te boza miyibi menga nakolakisa bino nakolakisa bino convocation ezoya kape mama nga peso solution mpona nini kolingaka lobiko te solution nini omoni ngai naza mille solution soko oyo be na $50 okomona naza na profete moko babengaka ye mfumu roi salomo sita luviluka loboko mbala moko mpote obike mama so ozoloba bomatanga kandala kotiaka kojustice oyoki mama nani ana bino ozobetabeta su misu nini mama yo mama ti oloba yango toke mosika te elali kutu te tolongba yebisa tata lopango te mele azovoyage ngamu na oloba osisanga tozwa ndako mosusu te bataka te osangisange likambo batemi libanda wana kozala na arme kasi ekoma te sije ya konyokola pepe bapesaki yo. Pas de solution, on rentre en Europe. On rentre en Europe. Je suis Tolobé là qui a dit, je suis d'accord, on rentre en Europe. Mais il y a l'une de mes copines qui était ici, Rosie. Il est vraiment à une enfance là. À la femme sage là-bas, hôpital. Et il y a qui te sololi nae a proposé une adoption. Adoption? Non, 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 c'est impossible. Adopter en Afrique? Nandima qui peut non, j'avais dit je vais parler avec toi. Mais je savais déjà que les acquittagements déjà difficiles. Non, non, on ne peut pas risquer ici. On peut pas risquer. Si l'idée était venue en Europe, ça pouvait être possible parce que là il y a des normes.
Et ne faut pas suivre. Oui, si, ça reste une adoption, chérie. Hein? Adopter. Chaud. Chaud. Écoute, et moi je comprends rien. Qu'on essaye d'abord. Non, moi je ne veux plus de cette histoire. Non, écoutez, on n'est pas fait pour l'enfant. On ne s'est pas mariés pour les enfants. Je le sais. Mais c'est fini, on laisse tomber. Mais on en a besoin quand même, Guy, s'il te plaît. Non, je peux encore demander à Héritier Chilumbaï. Je demande à Héritier Chilumbaï. Une fois qu'il a des enfants avec Merdi, on adopte l'enfant. Mais ils ont procédure avec Yé et qu'on est bien. Hein? Je suis pas d'accord. Écoute, Guy, écoute, c'est là. Oui, copine, Mimi Kola. Mais oui. Mais il peut adopter Kakati. Sérieux? Oui, sa fille là. Oui, adoptive. Elle l'a adoptée? Oui. Mais Bazarana très à l'aise. Discrétion. Oui, discrétion. Mais pas copine, sont souple kuna bayebiango. Eve Soukali kuna ayebiango. Ida nani mboto Soukali pe kuna ayebiango. Hein? Donc, non, mais bon, Mimi Kola, oui. Gingombe, non. Suzy, non. Merci. Maman, dis-le mikolo bot Singapour. abakisi oyo te ata yo moko moye ya kobima lisusu ndenge na toza kobima eza lisusu te yo oyebi mutunu te akangakanga mpa mapamba moye te atekaka lisusu ata tante oyebi te ke soki oza te nga moye na vivre eza te naza so na telefone mano telefone nano opesai ngai na otokwea na mai ya 2 jours noza mo telefone mwa moke yo mpe kaka kokwisa batelefone oyo bayibi oyo bona boye boniko mama na ngai obayi ngai olembi nga la grande olembi petite na yo olembi skola olemba yo te nde makambo oyaka ti obenga motu na oyambanga te ndeni mikolo aza na mwa makambo moko azosala ezopesa etampe ngana obenga dudududu aboyo oyambanga na telefone makambo nini oyo mpenza ya kozala nango skola benga ya boya koyambe na telefone bongo oyo ozobengela ye nini yango ata yo moko nakobenga so dudu te yebisa ngai nakoyebisa ye ekasi noyebi ke nga nayeba dudu liboso nga mayela dudu oyebi skola la grande mais eza na makambo so na osula ngo na ye etali yo te oui eza mpe na makambo ngo na osula nga na yo etali mpe dudu te nga naza na kati na binakoma mosa dudu oyebi yango mpe bien oui mokili mobe yebi naboyi te nabotoli yo mpe dudu te la grande akoma ya ngai tiaka na motu eloko mene ozela ute naosula na skola nani nde nani atelema yakao yo tikika na kati kuna bosola na ye kota nanu boye c'est quoi ça stop yo nani soko ye awo ye pona ngate eba na yo na biso keba nakomi eloko te liboso na yo ngadi nani biso ko pesa dudu ozoboyo yambaka na telefone dudu ozobenga na nga na ndako oyo la grande non toyokana bien sikola koyaka lisusu awa te oyoki nga bodiko au revoir oza mbongo tike débrouiller La seule chose au moment de connaître, surtout les problèmes exacts, c'est la claire, Fongoma, Lobilanga. Et c'est comme si tu hésites à me dire, tu as des choses à dire. Non, écoute. Et pourquoi je pleure? Naza moto na kana panza bakimis. Oye binga imis. Si tu tiens à moi parce que binga mise, on se connaît tu as dit 9 8 9 ans. Mais bon panza bakimis. C'est bon gérer ma température, mais bon gérer ma température parce que je suis obligée de te le dire. Mais non, tu dois me croire parce que je te dis la vérité, Miss. Il n'a pas pensé. Je ne suis pas déjà réinventée maintenant. Oui, moi je te crois déjà. À toi, je te crois parce que je sais que nous avons sincère. Papa, tu peux comprendre.
Non, comprends papa Tuki. Désolé qu'il a mal. Nous comprendre. Nous vendre dans le qu'on a comprendre. Ce qui. Bon, ouais, on s'en va. Là, c'est là. Les pneus, il faut que changer. Zonga. Ok. On s'en va là, carburant. Bonjour. Ça va? Allez. Ah, tout ça. Ah. Ça va, hein? Vous la thé. Ah, voilà. C'est une bonne chose. Mais on a proposé, les lots, tous la bière localité. Tous la 20 bissonios. 20 pena. Mais on a signé un respect pour la maman. On a consommé la bière. D'accord? D'accord, hein? Chérie, s'il vous plaît, chérie. Au baquet, dans ça, la mopona, camarade, moi si et koye banata mo fait koya. Jani moi c'est. Voilà. La soya. Ya muta bouchete. Lelo na sana bino ti ndenge ba jeune balobaka tili fobo. Mama, tili bouchete. Nous avons agitation. Nous avons monté un bas niveau. C'est quoi niveau? Pardon, s'il vous plaît, à lobby, et ma copine est balaka. Et balaka, bois ma fille de chance de me dire, mais la simala. Problème, vous êtes choqué, mon père. Vous avez battu son le tes frères, ben non, le bango, non. Frère, bah. Hein? Asel. Ademani, toi, le commandant de Chobi, moi, qui est mieux. Parce qu'on a évité un sous on a laissé un bisou que non. Attends, l'obino. Mon père, il me fait des avances. Tu dis, mais très. Ah, on a récemment, c'était hier. A Fingingaya, parce que nous avons battu. Si nous avons bilamba, tu es fois quota. Naouto, Soukura, papa, tu es à côté. Alors, putain, on a lié, abandonné ton boulot à bilamba. Na lobby, na lembi, mise. Ya lobi na kisomo abenga nyanga na bima lobi to bima yuki ma na musala ina bima na ndako na se papa tuke pardon to mesa na mise ma soeur mis no ye ba chumba no ki la nini na so ngala bala na le sekate mis na le côté mis na sekate o nende ko na ngai mis na mutu te mis na mutu te ni na mona ne ko na ngai mis so tira li bana no so ko. Mais l'autre part, il m'a dit pour la même célibataire. La même célibataire, l'autre mission, là, il est pardon. On a dit qu'on a mis le message déjà à ma viol. On dit qu'on a ma violé, on a été dans mon snack, on a dit qu'on a dit qu'on a fait. Ah, mais c'est à moi qui m'a dit. Voilà. On va dans moko. On s'est mis une surprise. Nata la soki pela pour mela kango.
so bomeli yango na kina sombi carton nango mo toyokani etiki musada voilà nana ko banda ko melala tsanga bena amela ka makasi to banina na mela isusu le nom de bino mela voilà moni ma toyawa allez vas-y un bisou ma tana mela ko gu te yo mela nanu lelo karte zoya voilà ok na sentir beno vraiment dose unique allez mela le local de Zoya beaucoup de musique pas un peu beaucoup de musique dose unique ouais allez vivez dose unique vraiment non mela maman eza mpona bino ngana yeso na whisky dose unique Ba UPA la dose unique ndako na ye pe ko azwi télécommande abandi mbamo ko changer ba chaîne ndako na yo ti olati soupe jipa mokuse problème ni njube ndina kasala oni nalingaka te fana ndako ya ndeko na nga yo mona ya nanga lata bilo ya mikuse lata bilo ya milai yo siko na ndako na ye olata bilo ya mikuse pansaka makolo te problème ni yango na bien omoni lelo nana tondo bebele te lelo na ye kanga biloko na yo obima okende epa na bino nana tanku te so ya ndeni te ona yebiso yango quand en chambre je fais non compter tina 3 1 2 3 Jubek na yoki na neso de la boite moi mambo lobi na boite na yoki mais ngam tachana na ndako za mise zayo mama baza ko camarade mise en plus Juju que ça nga ta respect qui mise à grande sœur na yo ndo respecter mise respecter ngai attends na condition de non souffrir lobi na ngati je m'en fous de ça ngala mise to elo moko oyoki moni nyonso na osala awa ya Olivia yana nga mise ayebi ane loko lo balangati oyoki yango omo sikitoko te yaya otula wala place okende te na bizwa bloko no kende omo sikitoko wala place okende te oh
Mais kende te mama ozela ni. Papa chuke. Ngam na oloba na yo. Ke ya mama na te tata na ba kufa ba kenda so wapi. Wana za semeki na ngabe ni. Yo kai. Yo moyo ki. Chouette, tele mo kende. Juba oh Jackie. Jackie. On passe ni téléphone. Non. Ta place n'est Na plus ici. yepi, Écoute-moi, on est au moment où on est là, on a coupé les lotés. On commence à Jabra. Et ça, c'est un cadeau pour une taille de Dubaï. La bouge à la rame. So, ok, madame. On voyage. C'est ça. Ok, madame. Là, tu as 500 francs. Hey, comment c'était? On va se faire un PC. Qu'est-ce madame, oui? Tala. Bon, tu as les liens à nous. On met la vie. Non, mais là, Beaufort. Beaufort, combien de Beaufort? 6. 6 Beaufort? Oui. Yawe ozali mobatelia bomoi nanga epai na omoni photo wana yo leka wa yo longulo be photo wana mibale ya kana te me wana eza na photo wana te eza ngai bati mpo na makambo église yo longola ngai na holongola te me kuna nakomi na église te le 16 bakomi le 16 pardon sunga ngai mona sunga ngai yo mama ero vraiment ngosode te nayebi te po ani mpe batie yango nayebi te merci basambusa ngai na mboko namoni poto na ngai batie na nini na yo moko bajoluka ngai babamela mi bakomi ala lesers ngai bajoluka ngai bakanga ngai tokende totika awa toko mazela ozagite bepo ani nango ozwana okimia bo bakima ero bomona biso mama te bakomona biso te bongo bakoyeba zila na nkinga ma boninga na ozila na moto ayo oluka ngai yokimisanga ero ndeni nango Jordan ye mama Jojo solution yo yaka yo lalela biso na ndako yo otika na ndako simba matuzila te repuste ko bakona biso soko batuni olobi te mama alongba wakala ojo yoka yo lelo olala na ndako oyo masimba kasi bonasa bilo nanga jusqu'au jour où on fait suko mo na kusi yo soko sukolo la ya wati pado Jordan yo loba na mama te mi solution lobi na la wa mpona lelo lobi na koya tokosola na mere likambo te motakota te biloko oyo natika kilia na yo takiti pisa nkiti todo ya takise ezali lobo ebipesi toza te okanga ndako kanga ndako oyanga biso mpe susu atakangi mama omama yo te otuti ngai simba kuna pasi olika bobengane neni bobengane kura nini yokasema kabula yebana te okasema kabula yebana te poni bengane te uselete ngana ya obengane te kwani sina watu oso wanga na kwani ngana yebe Olivia Dent ngana yebe Olivia Dent yote bisango Olivia Dent yoni ngana Olivia avos ni Olivia ngasala yo avos ni Olivia ngasala yo chuke boko esa nisko Olivia sa yo zo titoyenge pour tchanga musapi na misu chuke na alo bana yo o bana ngana sote tu vas faire ma belle gifle n'est-ce pas que ngam na boyera Olivia n'est-ce pas oboyaka po yeba mabeno salati oboyaka po yeba keno osala bakinduma nokuna okoya kosala ngoti awa po na yeba mabel noko sala noko sala na ndaku na donc awa nde naza boye bayoka yo nde ozo to liboso na nga et puis oye ingérie nga naza ndumba bando fana na ndako okanga na basi combien même na batelefone na nga attention rectifie d'abord rectifier d'abord injure na bengani c'est passé c'est chez moi na lingi été yo yebi Sandra de Campo ouais azana kene oyebi kumurok oyebi kosi mangaribi tuna batona nyonso nazo yebisa yo wana na ba Fabrice Kaniki bango tout
bakoye biso tande osa miss lokwa ndoki ngai ndoki chuke osa miss lokwa ndoki yo kasi nga na yebi te ke yo za osala olive ba avance yo kasi nga na yebi te ke yo za kokotela olive tina kati ya douche to ntango yo azolamba oyo simaki na nsima yo kasi nga na yebi te kasi oyebeke na oyeba verité chuke oyebeke na oyeba verité yango fa obenga ndenge na yeba te omoni nga nakoluka olive esika nyonso aza songa na zwi ye aozonga awa akozonga awa ngoyao sepela kaka nde azoyambanga na telefone te mpo so ayaminga na telefone nga na ozwa ye azonga awa mpo na olakisa ke ndako mpe nga mpe na droit nango esa nga na ekolo ndako nga na mwasi nde nga na batela ya ndako oki azonga awa merci nayoki yo lokolo ozwi bale devant nayebango bien nga na bandako boyo Olivia yao mpona makambo esalama oyo kaka oyo babétise oyo na babétise oyo mosa babi l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache na batamaki avant kutu bozobo esalama c'est bien bon kendo lukia ya Olivia kotiti yo obimi nga obima wapi oyoki nga na obima kama obima oh chuki oza na problème musu to nini Olivia kota nga na bima yana sens te Vanda kimya. Est-ce que você me fièvre? Nzambe asala makambo na ye kaka mpona kopesa biso kimia na mitema kimia nakoti mpona sola na yo zwa vraiment kimia nayebi ki eza mpasi okosupporte yango vraiment mingi te parce que mais ok omoni donc osalaki vraiment bakilo mingi te mwana abotanaki na mwa problème mais tosali le nécessaire oyo esengaki vraiment na mayele oyo nkolo apesa biso mpona koaide yo mama ozala bien mpe mwana azala bien mwana nde en tout cas pardon, maman, mon cosa, pardon. Maman, pardon, tout ça va malade de belle avant. Soyez voulu le déranger. Soko moni, uzana mbanga kokunda he. Yamona ye apona ide yo. Parce que déjà ezalaka te mutu ya kobota yo moko na mona ki déjà passe. Siko yo tout le but que famille ezate. Ah, soki na tiki yo kuno ke komona ye bako récupérer kuno bako kanga yo. Kuna ko basengo ba mbongo d'abord mbongo ndenge oboteli awa na hôpital en plus mbongo kuba konda parce que c'est normal cercle ya moke ozosenga moi elamba ozali te na elamba kolatisa ye yango na lingana sunga yo comme ça ope na mwa moke ndenge outi kokita nazopesa yo quelque chose oyo lokobika oza na nzala obima libanda nazobimisa yo malembe mpo bayeba pe te ke ozalaki awa soki te bakokango mwana nakotikozeza maa moboti nazokomprendre mpasi na yo nga nazokomprendre yango vraiment yango nazosunga yo donc yo lata elamba na yo oyo oyaki na wana nasokoli yango ekauki bazorepasse comme ça olati yango nazopesa quelque chose obimi na yo malembe neti moto moko osala eloko te comme ça na compte hôpital toyebi ndeni tokosala mpona
Yawe ozali mobateli ya bomoi nanga epai na yo nde namoni bolingo ya solo olongola ngai na libulu oya kufa. Ouais, comment vous allez là? Ouais, je suis madame. On va faire un petit déplacement. On va essayer un peu de faire la promenade. C'est qui? C'est Ingrid Mondia. Ah, Mondia. Voilà. Mon bout de chou, ça va. Sincèrement, elle va te rappeler à minuit parce que là, ça, tu n'es plus à ton taf, non? T'as vu, maman? Au revoir. Non, c'est un lion africain aux États-Unis d'Amérique. Précisément dans la forêt amazonienne. Allô. Ma chérie, je te rappelle, hein? Ça va, bébé. Allez. Sandrillon de Campo. On a Kenya Solo, ma chérie, je te rappelle. Azadien, Azala papa. Azadien. Très bien, on est dans la chaleur, mais ça va. De Campo, on s'est payé, c'est très beau. Ma chérie, Allez. Comment ça va? Tout va bien? Tu vas faire ça. Non, elle ne veut pas de bruit, s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas de bruit. Alors, on laisse ça, viens. Viens chez maman, allez. Viens chez maman, allez. Chez maman. Chez maman. En tout cas, merci. Bébé, merci beaucoup. Enfin, la retrouva et c'est beau. Oh, il y a perdu la cala. Regarde, vas-y. Comment ça m'énerve une étrangère? Oh là. Ah, c'est bien. Très gentil. Bien sûr. Qui maman qui m'en colonne. Allez, qu'est-ce que tu veux? Mon amour. Moi, je te remercie incessamment. Hein? Merci. Nazan a quelque chose pour toi. Bon, je prends son biberon et puis... Et de l'eau aussi. Champion. Mon petit champion. Alors, pouvoir. Mon petit champion. Pouvoir. Un petit pouvoir. Comment c'est qu'on connaît le pouvoir? Allez. Mais non. Monique est talée, son guide. Bon. Talée, si Maman aussi. Je vais un peu me reposer. Ça va qui comme ça, ma casse celui-ci, c'est ma vie. Ma paix du cœur. Ma joie, mon bonheur. Bébé pouvoir. Oh. Bon, moi, je suis dans la famille Boïté. Tant de moi qui est moana. Vous prendre soin de bien. Eve Boïta azondi mate. Eh, tala. Ida kutu. Esengo yazana mo. Kolegata yangai mo kwa. Bon, Eva, bon, pour te donner ma photo, tu l'as accepté, on va aller prendre soin de elle. Mais ce que tu m'as émotion, caca.
tala okotisi teti na yo yo moko ya sika okolo yango makambo okafona zoka mwa ya mosala tina likoka te mokota ndenge akomenazo mwa mosala epolinga na mosala mosusu ekanga basorti na te kua moni bibo mesala moko bimabima ebele dopo ekanga basorti te mwa mosala eza mabeti me nakokolukela yo mais bien sûr nalobi yango kasi mpo namoni yo te omoni nyonso ekomi na facilité mwa mosala aza ne mpenza mposa mais jeune fille te azala déjà mama bajeune fille motu mpasi mama lelo ayeloba ye te baza na bavie banda ya bakopekope wana ekoma o kilote mwana ebungi kushe mwana ebungi bino wana pe ya sérieuse mpe baza na bango mais de toute façon naolukaka esanga mwa temps mama kaka te yaya so bango tieso bacritère bongo opesanga te mbele azalaka nde mwana malamu donc azalaka motu malamu te azala motu malamu bosokoso nakute na mama te okokutana nzambe tika bacondition wana bon nakolukela yo bazaza na bango mais je crois